un message beaucoup. Binonyo so mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de l'obéla nyonso. Na sengi bino bolandaka ngo émission l'invité sur Congo Millennium. Stani Isaki, qui sera suivi de la coupure du ruban symbolisant l'inauguration de ce bureau permanent par l'initiateur et fondateur de l'ASBEL. M. Ndiama Makanda Werason, très connu comme artiste musicien de grande renommée, mais aussi comme ambassadeur de la Anou le Congo pour l'artistique de Lukonga. Comme l'a bien dit M. Stani Isaki, président de Anou le Congo, d'autres bureaux similaires, d'autres bureaux permanents similaires. Maboko makasi te na Werason, autokata ribo. Champagne, 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 champagne. 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 Ouais, maboko, maboko, maboko. Ouais, Saka, mais la même chose, Saki. On peut s'y mettre à soi. Ami le Congo. Maboko, ton a Ami le Congo. Maboko. Alors, merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant inviter M. l'abbé. Il y a Jésus-Christ, na Congo, il y a Nzambe. Tout Sambela. Zabiloko biso. Esa biso mayele na nguya toti ya motema na kozali makasi. Tokobondela bongo po ya Kristo mokonzi wa biso bileko biso seko. Ouais, c'est le cocktail maintenant. Mbote na
na bino bandeko balandi ya Congo Millennium na yebi que bozali vraiment ebele scotché branché pour na kolanda penza émission na bino l'invité lelo penza tozali na esengo mingi awa tozali na Anok o ezali plateforme ya Alanga Nzembo à nous le Congo Weranson kasi toza mopandi koto na coordonnateur ye to benga coordonnateur Papi Vula yende to rosombiti na makanisi to luka koyeba pona nini bandakala Weranson na sara plateforme te le logo mamba plateforme est-ce que atiki musique to ndenge nini mbote na yo cordon mbote mama cordon motuna moko d'abord ko luka koyeba à nous le Congo eza nini à nous le Congo ezali lisanga ya ba congolais o wapi mona mboka Weranson azwaki initiative azali initiateur ya à nous le Congo pe abengaki bandeko ba congolais boya to sangana ta makanisa zanango et to vandi ensemble nde doye ko créer à nous le Congo. À nous le Congo, Weranson asali yango parce que lembi na musique pozo foot ali souté a se décider na que asa la plateforme wana. Weranson aza musicien, pe akotika la musicien. Mais étant que musicien, rien n'empêche yo ebi aza ambassadeur de la paix, aza ambassadeur de la Croix-Rouge, il y a bonne volonté pe enfants soldats, nde ko créer pe à nous le Congo. À nous le Congo eza association. Et le comme une plateforme pourquoi parce que toujours rassembler association ebeli. Yango esali ke to comme plateforme lelo. Banda kala na bosala rango te bozelika to ko mapene pene ya ba masolo kaka ya élection de boluki te bosala yango na cadre bosape na besoin bolia moi misolo. Maman ata nzamba saka mukina mokolo moko te. Nzamba saka mukina mokolo moko te, c'est-à-dire que ezana tant et loko na loko. Et aujourd'hui ça fait 8 ans qu'à nous le Congo existe. Depuis 2010 qu'à nous le Congo est créé. Et aujourd'hui c'est 2018, ça fait 8 ans que nous existons. Motivation nini alors? Bon, motivation est ça bolingwaza nango pona mboka na ye. Yango esaki ka créé à nous le Congo. Mais yé mo a déclaré na moko ya chaîne que na plateforme à nous le Congo a robimisa 15 députés. On va côté na parlement pour défendre la culture, pour défendre le social, pour bien-être du peuple congolais. Mais Baimbo Kapenza Cordon Bazole la Baobite Weranson après avoir kobinisa bana basi à moitié nu lelo alingia s'est racheté to boni. Non, quand c'est racheté on dit à ça qu'il sumu moko boye qui a condamné à se racheter. Non non. Weranson aza musicien, atikali pekaka musicien. Mais tout autour on a et ça bandeko baza ambition politique de Weranson à soutenir bango. Mais maman, eza pe les soumouté soki lelo Weranson a levé que non, aza candidat député. Et ça les soum. Et les soumouté et pe ça mi pété na constitution na biso ni na loi électorale. Cordon kota la penza lelo tozomo aloko ate ko botisa mwa nungu penza te na baimbo katope ba fanatique ya maison mère. Nungu pour nini? Pour yazo luka toujours bien être le peuple congolais. Bango au contraire ne ba soutenir yé pour to kene liboso. Weranson a utilisé popularité na ye pour na diembela mwa moke kolia bao baroza ba candidat mon solo to bino moronde ba yeboza ba candidat. Tant on a ne kokité à dévoiler secret à liste ya ba oyo baroza ba candidat en cadre nous le Congo. To tika tant yo koma ye mo ko publier liste officielle ya ba ndeko oyo baroza ba candidat na nous le Congo pour publier officiellement. Y compris na ye moko. Point d'interrogation. Mais toyambi cordon et sengé na bisoto eba déjà soki mwana mboka le roi de la forêt kozala pe candidat. Na utu webe soki Weranson kozala candidat ezali sumuté et pexami ni na constitution ni na loi électorale. Donc tout tika temps na moment opportun jour à publier liste tout na question à nous répondre. Jour ango siko cordon to liki pe yo pe kozala pe candidat. Mais koza 15. Naza congolais. Eh maman. Naza ba qualité nyonso pe kozala candidat pe na bimi député. Na likaka ya kolia mwa mosolo côté politique. Te obizaki liboso à faire totonga ba stade na sima nango ezaki nde masolo nde pona ezaki propagande déjà. Te eza créativité pe innovation. Pona wala sakino bato baza tout autour na ye bazo travailler pour na bien être peuple congolais. Opération totonga ba stade. Mbongo na wera tina poche te. To uti ki quiz to uti bandunde to uti katanga. Mbongo wana wera tina poche te. Apesi pour encadrement jeunesse. Au contraire, le bilan des populations, il faut pas soutenir une initiative à Boye, quoi qu'il y ait. Mbongo wana ke wapi? Komi wapi na opération totonga stade?
je crois awa tu es na cadre d'opération tout ton stade tu es na cadre ya à nous les Congo mokolo oza besoin ko sa interview na ngana o Italie makambo ya tout ton stade Lukanga Fabrice Azali o memayo na ko sa interview na o Italie tout ton stade Cordon to comme na biso penza na suka émission na biso l'invité un mot par rapport ya plateforme o po na ba nyonso bazali kolanda yo surtout libanda ya mboka plateforme à nous les Congo ezali eza ko regrouper ba personne physique pe ba personne morale et to lancer appel et pas association au balingo ya ko sala partenariat na biso lelo porte zo fungwama ba personne physique au balingo ya ko s'adhérer pour déjà ko fungwama et to lobby bien que plateforme à nous les Congo ko bimisa 15 députés je souligne bien 15 députés. Merci beaucoup Cordon mais 15 députés on ezara ya binomo baza ba congolais ba congolais ndeni ya binomo ya maison mère te ba kikwiti nabi baza ba congolais na Katanga to uti eza kikwiti te tozo ke Goma eza kikwiti te pourquoi ka kikwiti po wera za muta kikwiti te na tunika raza mu congolais ada congolais nga moko pe na ko tana kikwiti voilà oleka o tia na po lekite ozolika sko na 15 wana bo tia pe bo leka na bino maman to dika destin et juger biso oto tout na bino projet société hein ezali déjà ondeni moi boko lobate o lobate nden to na Cordon maman tozana nous na processus tant que comme un moment opportun tout na besoin de annoncer projet de société. Merci beaucoup. Mais oyeza ko retenir que plateforme à nous les Congo et Gobimisa 15 députés. Merci beaucoup Cordon et sinon restez branchés parce que nous aussi cité to lukalisu moimbo kamo abaksa mwa makanisi likolo ya maye oyo ezangi Cordon ezan likamo ngako bakisa likambo ezali ke biso tozali asbel to plateforme ya pression place automonique awa ça ne va pas to déclarer ngo publiquement que awa ça ne va pas à tous les niveaux to lobakino awa to moni simbité awa to moni simbité c'est ce qui a fait que tozwa idée peke non place bazo za décision ya mboka ba membre pe à nous les Congo baza la place bazo za décision ya mboka que to annoncer que au moment opportun liste qu'on a publié que à nous les Congo ils ont soutenir ba candidat nango o ba gobima 15 pour quota parlement 15 wana nyonso wa marana national to ba o pe bazali provincial pe bazali municipal pe bazali tozolo bananu 15 députés wana eza pour na parlement Cordon o décider vraiment maman bo baza kuna na nani batanga pe ba classe na sibisoti basala pe campagne biso to kosala ba campagne wana mbongo mbongo eza okoza na mbongo pe aux 8 hein batu ne baza tout autour na yo batu ba olanda lisu zenga luketo te ba ko mamba politique maman je crois oyo asali eloko boye akoti na politique aza artiste et musicien bato bakobima eloko alibosa eza kodéfendre culture na social ya mboka. Merci beaucoup. Merci madame. Ndeko balandi ya Congo Millennium mais surtout bino bayo penza bolinga ke émission l'invité ne to ebisaki bino lelo penza tozoko bakoluka koyeba penza makanisi ya bana mboka bosomona toza le courage aza sous motomoto ko présenter te po bino nyonso bosi boyebi mbote na mwana mboka. Oui, mbote maman journaliste. Lelo penza toza na sengo na émission na biso l'invité to yambayo par rapport penza ya plateforme ya mwana mboka artiste Weranson to lukana to eba motivation ezani. Bon, motivation ezali ke ndeko ngiama makanda Weranson aza congolais. Motivation ezali ke alingi Congo na biso kende liboso. Donc aza mwana mboka alingi Congo kende liboso. Alors yango moni biso nyonso toza simana ye po doit appuyer par rapport à ba projet nyonso ya azali nango. Pour appuyer parce que boyebi ke wenge maison mère popularité donc bozali ebele surtout ba fanatique na bino plus ezara ba chege wana bolingi bo profiter na moi ba chege wana pour que bo kende na masolo politique. Non maman, toza na besoin oui ba chege baza ba tout. Mais toza plus na ba chege te. Est-ce que ba nyonso bazali baza ba chege? Non. Tozali, nous sommes des intellectuels, totangi, ba initiative oyo ndekongia mamakanda Weranson azanango. Ezali pona ba chegete, mais ezali pona développement ya Congo RDC.
yo na ngai omoni plateforme na biso à nous le Congo, association na biso à nous le Congo. So tozoloba na français à nous le Congo, na Kikongo na français et na lingala la kisinini. Donc Congo eza ya biso. Ozomona eza pona ba chegete mais ezali pona ba congolais. Donc ozala mutete la, ozala muluba, ozala mushwaili, ozala boye. Donc Congo eza ya biso, à nous le Congo eza ya biso. Eza pona ba chegete maman. Les coqs chantent. Bonjour. Ouais, bonjour maman. Bokoki na bino lisu ba masola musique te en bokimi na masola politique. Ah, mais biso toza d'abord na remercier bino pour la question par rapport à l'émission par rapport à l'événement. Biso toza ba artiste, toza la toujours à politique. Parce que mon plateforme yo eza nango, eza plateforme eza politique. C'est-à-dire eza association, ozo ça ba association ebele. Eza nango parti politique té. Mais eza initiative moko ya ko encourager pe ko saluer. Oyo mwana mboka we rason le roi de la forêt waza vraiment pe nanga, waza pe pareil album nanga. Yango mo ba présence na biso ndenge tuyi awa. Donc vraiment eza nango kaka ke to koki musique te to kimi na politique non eza bongo te. Eza pe artiste aza wana pona osala art et puis aza wana pona ko bimisa pe ba idée oyo aza nango derrière yé pour ba congolais pe ba fanatique ya musique ba accompagner yango quoi. Voilà. Au moins bozo reconnaître que bobini si bana basi mitakala trop. Bon, Kobini Sabana Basi Mitakala, Ezaka na Congo te, Ezaka pe bisote. Bisoto za ba bantu. Mais Eza Marambo aussi Ezalarat. So que partout dans le monde au monde que batumsu au monde que ah Ezalara nango quoi. To tala ba chaîne ali banda to tanga ba Congo te. To tala ba chaîne câblée to monde Maramni les ka kuna Ezaka ba Congolais te. Donc Eza partout Eza système o Eza partout actuellement en actualité na Congo. Mais bisoto ko encourager en moti. Biso so tali na ba image nanga na utsobeta le coq chante ensemble samedi passé la température 40 so moni habillement il y a artiste nanga il y a danseuse nanga au monde qui est correct. Donc voilà ils a le toko encourager mais ça système na vitesse moko o actuellement la musique ya monde ils a ka ba congolais voilà. Tozo mona penza lelo so totali boza o remarquer que vraiment wenge maison mère lelo plateforme ekei bo lukasko bo lia ramon parce que bo dépenser trop na opération totonga stade. Mais maman ngana ebisio maison mère à nous le Congo donc makamunio so wera salaka eza pour na développement ya Congo opération totonga ba stade eza pour na développement ya Congo to sala ngona mboga musute. Donc makambo eza ko salema oyo ba projet ndeko na biso ngema makanda za nango ezali pona ko faire développer mboka na biso. Alors biso ndenge to zabo to soutenir par rapport ya ba initiative za nango. Ce qui to soutenir te omoni ndenge to zabo so to bandi ko kendeka na ba critique to sala boy mboka na biso ko zonga sima mama malamu to edendeko to pesa mayele lokola ya lobby boy biso pe to bakisi mayele boy pona makambo ngo sa nini ekende liboso. Donc voilà réponse à mon cousin na ko pesa. Alors to comme na biso penza na suka émission la biso l'invité ce que ça un message moko sengel na yo pesa penza ba imboka ba baza kolanda yo. Bon message na koki ko pesa na population ya RDC bandeko na nga ba congolais. À nous le Congo, et ça pour les Congolais. Tous les en français, à nous le Congo. Mais surtout que na lingala ne na utai koloba et lobi boye Congo et ça ya biso. C'est-à-dire aux ala mutete la, aux ala muluba, aux ala écolonions aux ali na kati ya à nous le Congo. Même yo maman journaliste ndenge aux na kati ya nous le Congo. Oko tsanga na makasi. Na koti na makasi te me na lobi à nous le Congo, donc Congo eza ya biso. C'est-à-dire yo po za na kati à nous le Congo. Alors message na ngezali que to soutenir ndeko ngia makanda wera son na plateforme soit association na biso oyo à nous le Congo pona misala o to zali ko sala po to aider ba peuple congolais to longwata na moi 2 autres zali to matata na 3. Donc voilà message nanga totika nanu ba critique totika nanu makambu ya ba polémique boye mais to meka ko soutenir initiative oyo ndeko na biso a lancé comme message ba idée azali nango comme ça mboka na biso et pousse nata moi muke liboso. Merci beaucoup et le coq chante to komi vraiment na suka sinon bino penza ba langa nzembo bokom na bino pe okota en politique eza nango mabete pe kisami nango te
mais eza nango ka système moto omona lwa neti bolingi kaka bobongisa mwa baerreur moko boye oyo bosalasala mpenza mwa mingi bainsanité na musique congolaise makambo ebele boyebi ke kofrappe bino. Je ne pense pas que eza tozoloka se rattraper eza nango omoni biso toza bapenseur libre, c'est-à-dire ndenge toza wana artiste akosala oyo nyonso ya lingi, mais art yango moko ezalaka politique, même mutu aza na bapense na ye, donc eza nango te ke tosala rattrapage soit ndeni to eza nango kaka ke epesami ke actuellement tokosala mpe boye, parce que omoni so totali mpe bien so tokenda makambo ya politique yango mpe na ndenge mabeti bapoliticien ebele baza awa mpe baosala rien, mais pourquoi pas mpe baartiste mosusu baza na baphilosophie wana to accompagner bango topesa bango mpe maboko de façon ke basala mpe oyo eza plus ke oyo bato baopense. Voilà, donc nga na koloba na mokusi yango wana message eza kaka ke soki baartiste bapesi likanisi na bango tosoutenir yango, soki eza malamu tosoutenir yango, totyango maboko de façon ke ekende liboso, parce que biso nyonso tozalaka bacongolais aoyo bapoliticien baosala na oyo baartiste baosala biso nyonso ezalaka mpo na lokumu ya mboka, to totombolaka mboka mpo ezala bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci maman. Merci beaucoup na bandeko balandi nyonso ya Congo Millennium esengo penza ezalaki mpona biso koluka koinforme bino mpo yango nde moto ezalaka devoir na biso koinforme bino kodivertir koforme yango nde penza ezalaka devoir na biso na Congo Millennium. Merci na bino nyonso baye bozalaki penza ebele scotché encore une fois. Bonne fête parce que lelo ezali le 3 avril, le 4 mai, le 3 mai, voilà. Le 3 mai, aux ali journée internationale, il y a presse. Topé si journaliste nyonso bonne fête. Merci beaucoup à mon boss Ricky Dibendi vraiment. Également à maman Ngouli. Il pose à maman un solo en autobengi au maman Ngouli. De Gaulle Mavinga le roi. Il y a la reine Agnès, son nom était à Mafumbe. Maman Anita Maoua depuis Hollande. Na ba maman nyonso Hollande na bingi bino mingi na lingi bino makati. Champion à ma bouche éternel champion. Dieu donné au sang les patrons. Merci à toi, merci à Cécile Osango, Fifi Chongo, Serge Katembo et pourquoi pas aussi à Eric Lusandou les nobles. Soki Nzambe Azongité, retrouvez-nous prochainement na numéro Moussousou Nama Solo Moussousou. Merci à toi Jires Mwanda pour na Bilili, également aussi à Jordan Mwanda pour na montage, Jordan Kambala merci pour na montage. Bobo Tobondeko et Koba Kourenye na Mabota Mabino. Allez, au revoir.